s'abonner massivement hein, na Bene Balox Bene TV. Balox Bene TV chaîne à côté là, tous s'abonner massivement à Énergie Bastar. Balobi tous s'abonner à émission solo Énergie Bastar. Énergie Bastar. Et puis ça veut dire énergie. Énergie Bastar émission qui toque à Kolanda. Énergie Bastar wap na Balox Bene TV. Tous s'abonner massivement. Après la semaine to kati bango masa samba kata bao. Balox Bene awa Énergie Bastar. Pas kufayi mu mutapesa oblama ke non zwa biloko ko mo jouer notre yo moko muto zwa ki onka non ngai ko muna ngali yanza lisofote za ko muna yi na histoire à vie ngana botama le 24 août ya botama le 25 août président lianza signification ya lianza za noni nkumu roi lisofote moto abatu donc lisofote le quoi moto atala rabatu moto dirige batu lisofote monsieur monaka monsieur kingela quoi izaka na tika ni ke ndotala kuna na mona tiki couper ba posa ko ba posa nyama na bo pesa ngango nem ko ko na chef coutumier bo pesa ngango na latango na zone latango ba moza ba existaka ba mo wana existaka ça existe parce que so na zolo ba libinja bazali so na bi ba soko bazali ba bi yango tende ba ba lenda ba bêtise mais sauf na ba bêtise tengana ba rametiza mingi biloko mboka il a fait la force bozo yo kanate bo ke ne pe liboso makasti on moni mo biloko zanga na vie par rapport à tout on a raté ko pe ko yela yo tali aliena société ta fina na pe ngana zangi mbongo sotake na charge na ndako na bana ofuna kipe mais okangeni mbongo mo poto yo kana raté comprendre surtout lingani ba kaleza raté to kende bien. Bonjour, bonsoir, na babonné ba Lox Bene TV nebi ki bozala wana vraiment ebele bolanda la chaîne bino parce que babi chaîne ezaka ka moko ko zapper à côté te zala toujours branché na chaîne bino ba Lox Bene TV bozala jamais déciper bolinga émission bino mingi énergie Bastar émission ezaka ka moko donc énergie Bastar tozo boya mutu tout tozo yamba yo yarara to sur la par rapport on est là pour vous to sala kaka musala voilà na émission na bino lelo je suis pas seul na un artiste comédien mo artiste wa kangi mo kil artiste donc aza ko epate makasi donc on taba to zunguluke donc il vraiment bino mo boyebi très bien Natacha Boto soit qui sur le terrain c'est que makambo ezali na bino artiste comédien lianza donc to yo kaye to sur la par rapport quand ningi zalara sans plus tarder va na m'inviter na ngatika na pesa ba merci na un grand merci dans les bons dieux parce que yé muta permettre tout le monde na ngana bino lisusu tout le monde na peine artiste na biso comédien lianza donc ceux qui étaient ça mo boule parce que yé des plafonds numéro 1 merci encore na la patronne na maman sociale la maman du monde Bénédicte Mouswamba kilo ya ba mamba des prix Irlande. Merci encore le producteur pas comme les autres ici, Dieu merci, depuis quelque part, merci. Merci encore à Lems Mukendi, le manager, on a bien acquis mignon garçon, merci à toi. Sans oublier encore Gelon Nganga, la moto, bien chef coutumier depuis quelque part. Voilà quand on a essayé de le nazanga moté nazana invité dans notre zoo parce que la question est qui botuna qui non natilo boyambela biso artiste lienda ye vraiment na quitté sur le terrain na yambel bino talara nga Natacha Boto nazala ka on a pour na ko servir bino. Voilà les grands caméramans Guilin Kimpon fongola biso to kota kana masono ka ndingi zalara. Voilà, merci Nemba invité nanga. Bonjour Star. Ouais, bonjour, merci. Bonne santé. Ouais, nzamba zo batela ki mezali par la grâce de Dieu. Toujours makasi. Star mena luki au fort sanga bende. Omoni ngai. Au fininga pa komona ngai. Donc il faut ka uluka so luki to zoate. Donc voilà donc luka ngai pe omoni ngai. Voilà, même nzamba lobi bo so luki ngai malamu bo mona ngai. Mais appose toi président liendis la pas si président ça pas si par rapport à tant aux anango mais ceux qui tout ça dans ce programme tout n'a pas de problème n'est-ce que on tout kutana botoye au monde tout monde voilà merci vraiment babone monsieur invité dans yo président lianza yo vraiment yambinga dans le bon que auto lo besoin dans ngote na ya président ma yambinga kitoro makasi voilà tout kutara masolon ndingi la président par rapport à carrière na yo banda carrière na wa pokoma oyo zalelo. Ouais, carrière na banyango makala banyango na église catholique na Saint-Gabriel na Yolocide na zaki kizito honorité tango to ça m'a battu tout ça na l'église wana bika battu tout ça na l'église na ba Noël banini ndesi na banda théâtre na kizito honorité na Saint-Gabriel na 1998 donc le campus c'est vraiment ba groupe est déplacé
nde esika na bandaka bascène mpena kojouer boojouer mpena campus bozojouer à partir ya Kisito ya Noiri donc nabandi théâtre vraiment ya Kisito ya Noiri te nde na évolué na ngai mpe yebi kaka emosala te emozotanga emopotiki emozongeli emo mpe na kodécide ke non nabanda mpe koaffronte bakupa minene na affrontaki mpe yango esimbi te na affronte mpe yango osimba naye kosala mpe temps na ngai na les réveils ba 10 ans à part wana leke baplace mosusu ba 10 ans les réveils et après naye kosala eloko na ngai moko nde naza koévolue sikoyo ntango ozalaki na église osala bathéâtre église kaka ndenge ezalaka okende na groupe moko quelque part omeke esimbi te yango osedeside kozala mpe ya yo ouais naleki te na bana naleki na bagroupe malene bagroupe na travail mo mingi travail mo mingi naleki bagroupe mobele c'est pas citer les noms natangi na bagroupe ebele wana yaki nzela na ngai mais place wana ye navandaki groupe les réveils nde nafandaki 10 ans à travailler et puis 10 ans nde na décidé ke na sa chemin na nga quoi talaka chose te. Ok, voilà vraiment tous qui sont dans le bon président Lianza donc tous solara par rapport président Lianza est-ce que tu as qui deux font la groupe na yo obanga qui te kinga le vraiment na font le groupe na est-ce que ko simba ou pas parce que ba président baza ebelé oza qui sur na yo to mutu moko apesa que mo ba apesa que courage que no tia mutu ko simba bon kopesa courage to kopesa te premièrement le connaît non le faut ine faut botama nango ko za leader donc leader bakuluka ba force angote mais yakande na moment nango bon na ebité na bato ba forcer mais leadership baluka angote et yakande za la na pas mutu donc potana vie mais ceux qui tamo za leader au fini ka pa na cause la leader donc voilà nga essayé na que comme na maman bo na mona que simbité na décidé na sa chemin nga et puis die bon nzamba pesa la vision après ça na provision die botan pesa nga vision oyo abomblenga de na diriger batango ne na zana bango bon muke na luka ko mona na pour tout tambola bien donc ça na groupe eza vraiment loko oyo déranger nga penate ezaki na loko il fallait za bon de ko kusama na idée te mais tant na ngonde kokaki il fallait ça maka bongo donc tant maman nzamba bakanga ngote mais go potana mais soko mi tamo comporter idée moka yimba mo ba osala ngo pe kesimi na o comprendre que na ki lianza ya ba buina ne lianza na nga moko comprendre que lianza ko mi deux personnes différentes comprendre que lianza o nga moko na bunda o yebenga ndenge mususu comprendre donc o pe kuna ina ba groupe équipe ya ndenge mususu mais fort na sala ton na zanga moko et l'équipe est fort na sala ton na l'équipe bato. Voilà. Ok, merci beaucoup. Groupe Boza qui évolue comment et puis vous répétez ouais, groupe Boza qui est très bien, groupe Boza très bien. Siège dans la ligne voilà, na Venita, Gagiste croisement Mouchi. Ça va kawana na répétera mercredi vendredi de 9h à 15h. Donc groupe Boza qui évolue très bien. Bana baza malamu, ba film qui to kezo tala manango pas mal. Mais président aura pétant bimisabano parce que ba leader est belé ba ngo bimisabana te au fina bana yemo kaka bimara parce que tout le monde rango ba leader bazo fina bana bango. Ouais mais malheureusement que bon za pas ngate parce que ngai na zana groupe déjà o bana ba tchara dami tout na bimisaba bango déjà na ba gag na ba film na sala kana bimisaba bango déjà. Donc ngamo te mana ke nani sala ngamo da parce ngamo na ba film ngamo ka groupe na joueur principal te na joueur ande bana ba joueur principal. Voilà. Mais président tu okota na monde ya gag eza parce que en tout cas na net vraiment oza na succès black à part babitan bola muto ça la babilo mo ya bien faux to féliciter na monde ya net vraiment président Lianza oza vraiment likolo ce que ton okota ki na monde wana ya no bandaki ma internet eza après au fond la groupe to nzonding ezaki liboso en fait biloko wana déjà ya internet bandaki ngo de temps na groupe à les réveil bandaki yango mais na bandenge za lelote to bandaki yango déjà mais wa to ko film mais moi senti que peut-être mboka na biso ezalaka na valeur faut dire la vérité les anzonzing lelo sopolo yebana ba choka opela directement faut dans la katanzonzing alors moi qui na ba groupe to na ba groupe mais autre travaille na groupe ndé mais banzonzing ba na boko to kota penate alors tant on a longa qui déjà na ko sala pelo na film na mo de ça qui veut succès à partir film na mo qui le comprendre que les amours pas à existe ndé na ko profiter ba mo benga nga so na mo kota suko na mo beta suko ba biloko wana ko beta ba gag wana ko beta sale que mutasepe na nga na jena nga basepe na nga mama ba mbinga na motema moko siko na nzonzing na groupe na moko place ni vraiment sentir que place on na bénéficie nzonzing na groupe na nga moko bon nzonzing na place to sangana to jouer groupe na nga na groupe na nga moko comprendre nzonzing zanga pe na bengi tout ça musala comprendre
tokutani osali musala groupe na ngai. Oui, bien sûr, mais si kota la bino ba président mingi beaucoup na nzonzi makasi bo se donner kuna beaucoup plus que na groupe na moko. Non, nzonzi eza place et ça la biso to vivre bien. Bat la biso libanda to sala malamba groupe na biso pe sur le nzamba sala grâce que malamu pe zo ba sponsor le ba sponsor ba partenaire ba belé ko vivre avec ami. Donc exacte que ceux qui osana nzonzi go sur la groupe na te tinga travailler nanga nzonzi nanga groupe nanga pe ba to travailler no direct. Si ko président Lianza style oyo bima na on a kilote ne lamba ya madoa no la taka je ne suis pas autricha style yana quelque part to yo mom to créer loko wana. Oui, na tricha. Natisha koko nangai lianda liso fote koko nanga dans la village natal koko nanga proposalo ta kilote kilete nta kezayi. Ah bon? Ezayi alors ta kilote ana mukie et puis na maman boye na moi chapeau. Alors tant on a sala ki un peu en arrière pendant tala ina royela bana kini moki mbelo na royela bango sika na kopé koko nanga wana habillement na ye na kopé na caractère comportement na ye na on sur scène ne moki le CP nango. Donc ndingi yo joua on ezado koko no mobimba. Koko nanga mobimba donc lianda liso fote mobimba. Si kone lamba wana na kilote wana parce que quand aza envie toi non akufa déjà avec chef coutumier akufa déjà parce que lamba dépend nini kufi na ba 2011 oui siko ye moko mtape ça avant kufa ye moko mtape ça oblama que non zwa biloko ko mo jouer notre yo moko mto zwa ki onka non ngai ko mona ngai lianza lisofa te za ko mona ye na histoire à vie nga na botama le 24 août ya botama le 25 août. Donc tant akufi le 25 abel le 24 mois zali atana akufi ndeni chef coutumier mso zali lianza zali selo na zate biloko na bosani ni bopesa ye. Alors tant na monique na koli ça va normal monique biloko ko article za rap izara na tika ni ke notela kuna na mona tiki couper ba posa koba ba posa nyama na bopesa ngango nem ngona comprendre na chef coutumier bopesa ngango na latango na zina latiango posa chef coutumier pe koza pe place na table mso lati wana table mso lati musume yo lata kaka wana wana parce que na bat basepe na wana ti bat balinga ya couper na ça pe ninga bat balinga ya couper na moi to chez couper te chouette mais c'est pas possible ba mino lianja jouer pe nde baninga mso za jouer normal au jouer non et déranger te na jouer déjà na uta wana ti lati veste na uta wana il faut continuer na uta wana kilianja ce que ton yana pesi bat basepe na makasi koleka wana soko yo jouer no te je vais alianza osani. Voilà en tout cas balandina biso ya balors benetiv tozo kende vraiment dans le bon président Lianza donc tozo sur la par rapport en tout cas babi énergie basta soko raté mission en tout cas mawa makasta la kanga Natasha Bot nazara fier na ba invité na nga nazara fier na bango président Lianza signification ya Lianza no nini nkumu roi l'histoire forte moto batu donc l'histoire forte le quoi moto atala batu moto diriger batu l'histoire forte monsieur monaka monsieur kingela quoi vous avez na mutema ko diriger batu wana vous avez ne mutu msa ko za caprice za ba caprice mo au supporter au moni nyoso sara na vie ezara ndenge nzambati na mokili tango za na loboza na normal on appelle un comportement mususu mais tant que comme papa on peut pas rentrer ne papa pesa 1000 francs na somba lipa comme pe na comportement mususu tu vois tous arabana on peut responsable on peut parents et mambo existant non dans la vie lelo na bana te lelo na groupe si on a qui motumo ma fona dossier pour bana ba comme déjà comprendre na ba qualité on a déjà y a pas de problème. OK depuis bandi nzonzi on sait déjà combien des années kala yu mini déjà voilà nzonzi nga kala na nzonzi nga lelo différence ezali ni chose za nzonzi sauf que ndeza ki ba c'est de comme YouTube sur nzonzi to sangana rakati. Voilà ba avantage ni na ba désavantage no kutana non na monde no ya ki star ba avantage za mo belé ba désavantage pesali na risque baliwa na bukana bachanga plâtre 2 mois na oketika CD na chaîne mais na bukani bachanga plâtre 2 mois na lokolo na risque ba vie et puis na kaka na ba avantage na zoa lelo na ceux qui na zoa moi 100 francs grâce à théâtre par rapport à comme on a son côté de place nous sommes nini et grâce à théâtre donc voilà donc on a une solution d'indemnité bah avantage c'est moi bien na théâtre voilà mais président Lianza à part théâtre so babi maintenant non Lianza tika mamba théâtre olinga parce que pour baloba ki théâtre za musala bazoba nde batu baloba babi ki théâtre za la musala ya zoba pour na otango yoka batu bo balobelo kono ko loba nini non musala bazoba ezate université ya mboka ya art na mboka msuza loyebi inayebi ezali ngana sali art dramatique na esmi comme na sali une année 12 mois
na brevet ya art dramatique na ndako na sala na tangela théâtre donc ça misala bazo baté eza vie eza musala ya bato donc nga na sala ka théâtre à part na sala musala musuté donc c'est ma vie ya boulot na nga cop na nga na bundana na ngo wana lukaka la wana donc voilà bato baloba bomba tika na bango na oui ya musala bazo baté kana. Ok, voilà, merci beaucoup. Président Lianza, les logos babi, bino artiste et comédien boedikaka masse. Bino artiste et comédien boedikaka masse, mais batum sous bazar ko se plaindre to balobi ah gag c'est bon mais gag ba artiste et comédien ba komi soka tie bêtises na gag en tout cas au monde na gag wana vraiment ekota la maté. Balobi bino trop de bêtises et l'équipe boza ko édiquer sous master. Non bon na habité sauf que ngai alors ba nga bêtise té nga jouer nga normal nga jouer normal car ba mo wana binisa wana ba mo eza ba existaka ba mo wana existaka ça existe parce que so na zolo ba libinja bazali so na bi ba soko bazali ba bi yango tende ba ba ka lenza ba bêtise mais sauf que na ba bêtise té nga ba rametiza mingi biloko mboka voilà. Pourquoi on a ba mingi biloko mboka yo za na kini boy olingi biloko mboka trop pourquoi mais na village na bimi village na tize terminer e ba kino non pasepela nga na kimboka bongo pasepela bongo te mais nga na joie bongo ba pasepela nango tout ça ramusa ba pasepela nango ça pour na biso moté alors so ba pasepela nango a continuer toujours kana nango so ba fan ba bi bon o changer moi nini o changer ça là pour na ba fan so ba tizinga na changer na o changer. Ok, merci beaucoup président Lianza. Babi bino artiste et comédien bozalaka vraiment na bolingoté bolingo na bino eza ya mokie bozalaka so bomona na moi spectacle mo bende bolingo mona ni mais en dehors à ça bozala bolingoté bozo tila na ba poison bozo boakela na ba maladie hein pour na yo tant que artiste et comédien président to yo ka ba biloko wana et ça la rondenge ni non ya mabeto c'est pas na ngote quand même so balinga na raté na théâtre ngana sanga vraiment to linga na po il a fait la force au bozo kanate bo kene pe liboso makasti on moni amobilo to bileto zanga na vie par rapport à to kana raté kope ko yela yo tali aliena so sake ta fina na pe ngana zangi mbongo sota ke na charge na ndako na bana ofuna ki pe mais okangeni mbongo poto yo kana raté comprendre so to lingani ba kaleza raté to kende bien donc ngana osenga na bande retour ba comédien so na problème na muninga boyo kana poto to vivre bien. Voilà, merci beaucoup en tout cas tous ceux qui est vraiment na président dans le beau parce que TV Zangonga tous ceux qui est déjà na chitia émission na biso président Lianza artiste nini oya marka yo mouvement la sauvendi nga vraiment des artistes ma marquant parce que bino bonzimana na bino te tanga ta mois 2 ou 3 basé belé markanga belé na mboka na biso belé ba vidéo na markanga ba mayonnaise ba modero ba ida ba nada ma viokele mukwata ba vena la die sobe ba président sai donc ba basé belé ba patanga ba président masumu ba mobikisi ba tout ba marka ba vraiment belé ba décor ba lox ba artiste ba belé vous avez idole non il koko na ngana expliquer wati par koko pona na monde bino ko zape ou pas idole na par koko je expliquer que idéologie za moto ngana copier yi par exemple ndeli idole na yo idole na ngako ko ba na nga voilà siko président Lianza par rapport ya nindi to yoka ba misuba bi président Lianza azaka rancune président Lianza azaka fier président Lianza azala vraiment moi malolendo je ne sais pas ko répondre batu nini ba yeba penda soki wana o batu ba pensera eza bongo pas non Lianza mbokati abotami na village akwe na village ya Kinshasa déjà mukolo na mbokati donc na mona place à Rosala place à retirer que ça la orgueillité ngana ibi orgueillité na za bien batu nyonso très sympa na za rankité ngana la villageois na taka na bina za villageois mais ba villageois ndi bazaka somo soko ayi amoni mwinda kini aleki ouais ngana siko bongo te ngana villageois o na mibi ke na villageois na muta zamba na nde mona yote oleki na ki villageois na ngana olinga te président mais oui na mibuki na ngai oleki na nga donc ngai soko yo danger yo no danger ngana na villageois ngai honneur na ngana na villageois yo so za ngana Paris nga botama na kini ngana villageois. Mais président balobi théâtre bozo koma penza te parce que ba Nigeria ba l'équipe bino ba Nigeria ba l'équipe bino to ebité nino e déranger bino pour koma ta moi pembe loka ba Nigeria nde ba tournaka mbongo na gouvernement biso e tchepso maboko pour to avancer c'est fini
siko so pe lelo ke mutu mo alobi ke non na tiba matériel na nga boye vraiment bosala musala kitoko c'est bimito ça boulot tu comprends na biso mais bino bopona na kati ba ko ebiso ke yo lobi ke o aza proche na nga ndena zoyer loko na bosala ngo bongo pourquoi ezalaka bon na éviter na éviter mokoloka bambongo wana banobima bongo artère ozwa mbongo wana azolia aza sire nango maman suicide. Ok, merci. Alors message nous ko lancer parce que bato baolando partout dans le monde ati message nous ko lancer balinga biso bapesaka toujours confiance tosalaka mpona bango sans bango mato tobundaka mpona bango tofandaka toza kosinspire mpona bango donc soki lelo tofandaka na bapaya na biso naosala nini nasalaka mpona nga te mpona bato wana tuka boporte soki basotie bolemba biso te toefaka na bino bastress na bino biso mpe kaka tosisa yango donc tolingaka bino trop nalingaka bino mingi voilà. Donc motu mo pa kozala quelque part soki alingi aide na yo eza na problème te pas de problème quand même te tozosala fondation déjà nzambe asunga biso parce que atama moki oyo tokozwa toyedaka mpe bato avec le temps nobi ke tosaka bambela na chaîne kaka toujours parce que po moki tozwa atama motu mozwaka ata difose ya biso bien voilà. C'est ça, merci. Mon numéro de téléphone sur Ekozala. Ouais, on va contacter Lianda Lissofote au BT plus 243 89 68 51 408. Plus 243 89 68 51 408. On rejoint ton sola qui toque au monde quand on a WhatsApp appel normal quand on a et puis na bambo de maman quoi. So au plus son premier affaire. Ouais, na pessin bote na petit frère papa Rifin Boss. États-Unis mambo tebele sans oublier Trésor Mangasa aux États-Unis, j'ai appelé mon collègue aux États-Unis, Freddy Maemba aux États-Unis, Yannick Iwazi aux États-Unis, et puis sans oublier la Pessimbo en France, Massa, Sandra de Toula, Massa Libala, la bosse de Doubolalo, dans Londres, maman sociale, sans oublier Bande Retour, les Aliens, les Sofote, na Mokil Mobile, Malalinga, Binotro, et puis sans oublier Denzumbonga de Dijon, en Bote Belé, la Pessimbo na Bande Retour, en Afrique du Sud, Maître Vandam, Maître Aïda, Maître Ricky, sans oublier Maître Livingi, en tout cas, Binotro, Anakin Goupli, Nzamobimba, et puis sans oublier artiste Balox, Mambote Belé, dans les Camerounais, Nabiso Combo. Guilain Kimpon Mambote Belé et puis sans oublier tout s'abonner à Balox Bene TV. Balox Bene TV et Kate Bango Massa Samba. Balox Bene TV Bandima Lianja Abaka Mosombe Pesa Bango Mosondo Boli Sembeli Semena Likinya. Balox TV chaîne à côté de tout s'abonner massivement à Soko s'abonner Mboma Rouge no fini teko koti na kati ba notification mukitaka kwa mbula pakate wana okoti mamona ba Balox Bene TV tout s'abonner à massivement. Merci. Vous d'abord comme sinon Bénédicte Moussouamba, la maman du monde depuis Irlande. Bénédicte Moussouamba, la maman du monde depuis Irlande, maman Mokili Mobimba, Bénédicte Moussouamba balobi, Bénédicte Moussouamba à Swambola Bango. Le 24 avril. Joyeux anniversaire Bénédicte. Joyeux anniversaire. Mbotama boloti Bénédicte Moussouamba, maman du monde. Mbotama boloti. Ma Bénédicte ministre kota na chambre couche pamper si poudre bibero na munoko inge sima inge okati masa samba kata bao Bénédicte Moussouamba kati bon anniversaire notre fêter wapi toko c'est la code kitoko. Voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nazala qui est artiste et comédien Lianda Lissokote d'autres soli par rapport. Il y a vraiment la quitte qui sur le terrain nous bobi Natacha Botsoka kitisi qui makambo ezali. Donc nazala on a capable de servir bino babonné na biso parce que sans bino mo boulot hein nous avons très fier na bino parce que babi sambino mobulu makasi. Voilà baboni na biso soki bo moni ke ba publicité zo le kana chaîne s'il vous plaît bo sotakate hein. Bo sotakate bo tala ba publicité ona e bandeti na suke kozala un grand plaisir. Yo pe soza na beso ba c'est la publicité comme le kana chaîne ki toko bo Balox Beneti parce que babi chaîne za kaka moko on est là toza wana benga ba numéro za wana même na poto même awa to sola dans les bons publicités ko le ka ki toko makasi. Balox Beneti to fongoli porte mutu tout ozana posa ko soutenir biso yaka muta motema bolingo yaka tozo luka penda ba soutien makasi yaka toza wana ekozala kitoko makasi baboni na biso en tout cas bo partager émission bo aimer bo liker bo commenter mais s'il vous plaît bo fingate
bofinga te pardon parce que soko fingi ngai ekota awe bima ana yoka te metongo commenter na moni commenter moni kina yoka ngo evandi penda na osala ka ndenge yo lobi metongo finga moni kina yoka na ngate ponga na yoka na ofinga tenga na yoka tant to conseiller en tout cas et ça la nga kitoko makasi. Voilà, j'ai dit merci na ye moko à la patronne Nazara très fière na ye tara mos mo boya na produit aboya na produit pembe ya toko pembe ya soin abotama na kaka bongo moi c'est mora boya ko se maquiller à grave donc azani beauté naturelle Bénédicte Moussouamba la maman du monde depuis Irlande. Merci encore na yemoko les grands producteurs pas comme les autres ici Dieu merci depuis quelque part. Merci encore na maman sociale Esther Malonda maman sociale maman Maboboto Esther Malonda depuis quelque part, sans oublier encore Juve Bavon ma bande depuis Bandol séparé mignon garçon la bien les nouveaux riches. Merci encore na ma sœur Noélie Konga depuis Bandol séparé la taille S et en tout cas na bébé na biso bébé Dinoli bébé moro ya kitoko. Merci encore na famille nanga famille Boto, sans oublier encore Gelongangala Nzambe Gelongangala yo bongo nanga chef coutumier Gelongangala merci à toi. Merci encore na Patrick Sona R9 ouais. Ataka puissant autrement dit moninga ya Bénédicte Moussouamba depuis Brésil. Merci encore na balobi mawana morgue souci na souciat soko ki libanga te c'est qui ozo solola te c'est qui ozo solola en tout cas bo teninga regarder et ça principe bo teninga regarder ça principe. Merci encore na balobi agence moko ya kitoko soki ozo na posa baselo service moko ya qualité même na fête même na conférence donc partout agence Perfect Service bazawana benganga Natasha Bot no pesa bino numéro na bango bakoselo musala moko sepela makasi agence Perfect Service en tout cas bazawana. Sans oublier encore na pesi ba merci nanga na yemoko les grands caméramen Guilin qui poni balobi muto bimisanga image kitoko boy. Merci encore na réalisateur Patrick Nginamao Mulumbawan Patrick Nginamao Mulumbawan babi ye penda babi réalisateur moko ya makasi. Voilà, vous s'abonner massivement yo oyo tale mission moko pesa ba s'abonner kende kana mpano au s'abonner ka au cliquer ka une fois directement au s'abonner. En tout cas ekozala kitoko makasi ozana posanga Natasha Boto autrement dit Natilo femme battante na rumela na chaîne kitoko beba Lors Bene TV bo s'abonner car bo partager bo like bo commenter ekozala kitoko makasi ba obalinganga Natasha Boto na ba obalinganga tukanga Natasha na lela bino ya dégâts parce que tant otala c'est-à-dire olingano kanga ngana lingana nga karayo. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Lors Bene TV bokozala jamais déçu. J'ai dit merci encore à mon père spirituel et prophète Konde Polo Domini de l'église Lilobana Nzambe. Merci papa. Merci encore na babi na ba maman o ba pesara moi na bango conseil so ba mon Natasha Tengami. Ma fille Zonga, maman Kola depuis Kitambo, maman Doli, Yaya mwanga na benga ke Yaya mama Suzy Mputu moi ça pembe mo pandisango ya tongo Niki Makola en tout cas boza wana ebele mama bonga en tout cas wana papa za so ba moni mwana banga bungi ba benzi non ma fille boete Zonga Bayer baza mundi leki na bungi non petite sœur boité son en tout cas merci na bino lingara bino mingi makasi ngana bino to mona ni balaisima bo s'abonner na chaîne kitoko be Lors Bene TV bokozala jamais déciper émission no énergie ya basta émission za kaka moko ko zapper côté te zala toujours branché na chaîne Lors Bene TV bokozala jamais décingana bino to mona ni mbala ya sima bisous bye bye.